ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Dans la louange universelle, il est permis à tout homme de pouvoir montrer qu'il respire le souffle de Dieu très haut. Voici pour vous une nouvelle émission intitulée Incroyable mais vrai, présentée par la servante de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Ce qui est incroyable, ce qui est impensable, ce qui ne peut pas traverser la pensée de l'homme. Ce que vous allez voir quelqu'un, c'est permettant de pouvoir dire que Dieu existe, nonobstant la profession qu'il effectue, qui peut marcher à l'encontre de la pensée de Dieu. Vous aurez des artistes, vous aurez des sportifs, vous aurez des musiciens profanes, vous aurez des musiciens chrétiens. Ensuite, vous aurez des personnes qui prêtent dans des activités qui vont à l'encontre du christianisme. Mais est-ce que ces personnes contiennent fils qu'une lueur de Dieu en eux? Vous allez les découvrir soit par le fait qu'il va prier, soit par le fait qu'il va interpréter un verset biblique, soit par le fait qu'il va vous parler de Dieu. Incroyable. Même la présentatrice s'étonne de voir que cet homme parle de Dieu. Et donc suivez dorénavant Incroyable mais vrai sur Nazarien TV avec la présentatrice de l'émission intitulée Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Moi, le moindre de tous, je vous recommande cette émission. Puisses-tu découvrir que l'Éternel Dieu existe et il exerce une certaine parcelle de pouvoir dans tout ce qui respire. Vive Incroyable mais vrai avec Tiffany Mokwa. Au revoir. Car il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Le 3 mars 2018, dans la Belgique, dans la ville de Molenbeek, salle V. Un grand concert gospel. Maman avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine Ndjibou. Tozangate, boya ebele vraiment pour nous adorer, pour nous sanjola, pour nous binela nzambe oyo abongi na lokumu à partir de 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446 619 20 78. Bienvenue à tous. Bien-aimés dans les seigneurs, très chers fidèles, très chers internautes, nous vous disons bienvenue sur Nazarien TV, c'est notre souhait, parce qu'on est ensemble et il n'y a pas de souci, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, la princesse de l'Éternel dans cette émission qui présente mon bien-aimé Larsen Moulawai, Masolo Yamboka. Aujourd'hui, comme tous nous sommes les enfants de Mboka, donc Bana Yamboka, c'est ça ce qu'on dit. La CPL offert bino émission Oyo, vraiment avec beaucoup de douleurs, beaucoup de regrets, beaucoup de peine et beaucoup de passion. Il y a comme on a Oyo et Kweli Biso na Mboka. Donc c'est un peu ça. Je pense que ba Oyo ba yebi bazomona ndenge bazomona photo ezo circuler na simanangai. C'est il y a notre frère aussi Oya Tiki Biso Azel Société à Tika Biso depuis dimanche la marche au Salemaki le 25 décembre. Et aussi Aza Biso Société à Tiki Biso le Nazaréen. Et Kitty sur terrain, on avait délégué quelqu'un pour que Akita sur terrain, Nalibota, Toyo Kape,
Niloba, il y a parents, il y a Bandeko. Alors, on avait demandé à ce que notre bien-aimé Larsen Akende, Kolela, et le monde Albota, il y a les Nazaréens, la famille, il y a bien-aimé de Konabiso, Rossi, Oyo Atiki, Libota Nae, Atiki peuple congolais, Atiki Bandeko Nae, Banangaba, Atiki Libota Mounene, où ils appellent Libota chrétien. Parce que je vis là, je suivis les interviews, il y a ma collègue Moussoussou, entre autres, il y a mon papa que j'aime beaucoup, Ndeko-Eliezer, dont je salue aussi. Tomoni Bible et Bimiwana, que Abanaki Kosambela, Azaki chrétien, Aebaki Yesu, Aebaki Nzambe. Étant donné, il y a un domaine sportif, quoi Abanaki prier. Alors, tu vas dire, parce que la Bible nous dit, pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons aussi avec ceux-là qui se réjouissent. Alors, tout le monde qui faut les toller là. Le quoi est-ce comme nous y là, toller là. En tout cas, mes condoléances, c'est un habitant surtout Yangaba et Namoni Ngapé Nazali Mwanangaba, c'est un frère, c'est un grand frère. Hier aussi, donc Naman Zengele. Donc juste 3 avenues. Au commet pas la bango, ce que vous avez pas qui passe 3 ou 3e avenue, au commet pas hier aussi. Alors on a coca qui laissé boiter et surtout que tout ça derrière musala oyo na bolingo wana ya musala na Nzambe et puis il y a musala tout ça les rabino puis soba na musala na bino le barango aussi nous servons le Seigneur des Seigneurs faut pas dire parce que le cœur est tellement blessé yanga kakate mais ya baike ebele retournons un peu to kita na terrain nan de Larsen aibisa biso nini o eza ko s'est passé parce que à Tikaki plateau déjà depuis 6 heures il y a tongo à Kitaki Kuna donc aibisa biso tozong c'est dans l'antenne qu'est-ce qui se passe na tongo wana makamni ezole kana kuna suivez. Shalom amis fidèles téléspectateurs www.nazareantv.com. Toali awa na Katia Matanga Pambate Moke Zali Kolela Moke Zali na Pasi. Alors sous l'encadrement de Madame Tiffany ensemble l'union sur internet Toali ensemble awa la famille Andeko Nabiso Kosi Chimanga qui a été assassiné le dimanche 25 février pendant la marche, pendant qu'il cherchait à défendre sa nation. Aujourd'hui, nous sommes venus, alors, comme les Français disent qu'il vaut mieux tard que jamais, mais plutôt nous avons fait descendre sur terrain puisque nous avons pris l'engagement. Nous nous sommes dit que nous allons dans la Moussala. Pambaté, nous sommes là pour vous informer. Cherchez l'information, vous devez voir à temps réel. Bandeko Balandi, ça fait mal. Ça fait mal. Avec Madame Tiffany Mokwa et tous les amis du Nazaréen, nous sommes là sur le terrain. Pambaté Nazali peut déléguer, Nazali Moussali, Mbela et Yaki, Liwa Lelo Eye. Ensemble, nous allons vraiment compatir avec cette famille. Nous allons vraiment pleurer ensemble avec eux. Ça fait très mal de voir un jeune qui laisse sa famille, qui laisse son pays, qui laisse sa nation, qui avait l'amour de son patrie. Il l'a laissé pour quand même chercher à ce que son pays se retrouve, son pays soit vraiment dans le bon. Voilà pourquoi Bandeko Balandi, ça fait mal. Les autres ça la fait passer. Mais pour me un peu pour partager na maman Nabiso pour Azali de Konaye direct, maman Nathalie. Maman Nathalie, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir na Tamoke na liwa ya Ndeko Nabiso pour ya motema pour Azali qui commandant ya société civile au Tika Biso le 25. Par rapport à ça. Bon, moi premièrement il y avait des soucis, mais actuellement aussi fait ma fierté. Vraiment il fait ma fierté parce que j'ai senti ça. Ce n'est pas seulement ma famille, ce n'est pas seulement la ville province de Kinshasa, ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est le monde entier au Bazo de la Russie. Aussi c'est un monument, ouais. Aussi je t'aime, je t'aimerai toujours dans ma vie. Aussi, il est juste avant moi. Nous sommes une grande famille
été licenciée, dégradée, des diplômes. La cadette est en train de se mentir, des gens comme ça. Aussi, c'est un père de famille, un homme marié et des enfants. Vraiment, aussi, depuis que je le connais, c'est un homme doux, tendre, élégant, beau, souriant, un papa souriant, tonton gentil. Vraiment, aussi, Simba Libanga, je n'arrive pas. Moi, je suis un intellectuel. Pour un livre écrit par Rossi. Rossi était un assistant, c'était un élève de Philippe Makuto. Quelle mécanique politique pour le Congo-Kinshasa? Voilà. Débat défense sur le nouvel ordre politique. Écrit par Rossi Chimanga. La renaissance de la RDC dans le contexte géopolitique post-bloc. Maman Nathalie, Lubano Asuka, pour na ba internet, nous sommes basés là et numéro de téléphone. Lubano Asuka zaki. Katsama Mungongo. Nzamba za lokomo la nosileki. Aussi ezaki na donc bien dans le testament. Aussi si quelqu'un va cavaler le testament moto qui finit le testament de la personne dans le bas et qui décide de la malaria à faire l'issoum mais mourir pour le pays c'est aller au ciel. Mais ne soit pas ça qu'on fait le mandela pour en aller là. C'est ce que je peux dire. Le numéro de téléphone c'est 084 083 080. Encore pour la bonne audition les internautes, le numéro de téléphone 084 083 0883. Comment se présente le programme? Bon, jusque-là, les programmes sont encore maintenus. Vous aurez les programmes partout au monde. Mais tout ça, vous aurez les programmes. Mais jusque-là, les programmes sont encore maintenus. C'était la famille aussi. C'est le deuxième fond de ma famille responsable. Et les Kébélés, c'est d'amour. Donc, il était beaucoup. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Il y a www.nazarentv.com. Nous sommes toujours là au service de la nation. On battait Toaliba Soda. Toaliba Soda, il y a peuple. Puisque Toaliwana pour notre Pundola, pour nous avoir information en temps réel. On fait ça bino. Le but aux alliés na Katia Libota et en décollation aussi Chimanga. Gracias! Tout à fait que solola na maman Nathalie ou Azali il est connaillé. Sikawa toko meka un peu ko sololana ba membre ya famille bokoto mibale ba ko sololana bino bokoyoka ba souci na bango bokoyoka posa na bango pamba te eza musala. C'est un travail qu'on a déjà pris pour vous transmettre alors l'information. Vous avez un bana pour Azali moi de connaissance aussi Chimanga qui est resté. C'est un frère, donc moi Natikali orphelin, puisque il ne pouvait pas, c'est l'enfant d'un soldat. Ce jeune garçon, à l'âge de 14 ans, il a perdu son père. Et ça, la vision passe. Et le monde Nazaréen TV, nous nous sommes dit de pouvoir compatir avec cette famille. Moi, ça va. Qu'est-ce que tu peux dire un mot pour notre papa dans la caméra? Un mot seulement pour papa qui est parti. Il peut vous dire qu'il est compliqué parce que là c'est son travail, c'est qu'il devait toujours faire. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi, Azali Mouana, ya Dekonobiso aussi Chimanga. Nous ne cesserons plus jamais de vous donner ce que nous pouvons. Nous sommes vraiment dans la famille. Nous avons la maman Nabiso. Kaka nenge tobandeki koloba biso na bino tali ko pesa mbela tali ko compatir na famille oyo comme j'avais dit que nous sommes dans la famille aujourd'hui ndeko na biso aussi Chimanga en dépit ya ba décision en dépit ya ba principe ba condition ba pesi bango mais au moins ils se sont dit de ya koyamba Nazaréen TV ensemble avec nos internautes na madame Tiffany koyoka madame Tiffany na nzela na ngai kokita na kati ya famille oyo. En tout cas la porte a été ouverte puisqu'il y a un principe qui est dit de ne plus passer aux médias mais au moins au nom de Nazaréen TV,
au nom de la communauté chrétienne. Aujourd'hui, tous dans la famille, la famille, nous sommes avec maman, venir compatir, pas si Oyo, tout suit, pas si Oyo, Betty Congo Mobimba, et Betty Afrique, pour la soda dans Pico. Soda bon Pikiliki, Oya Lingaka nation, Oya Lingaka patrie naïe, qui cherchait à donner le meilleur de lui, qui a souffert pour sa nation, dès le bas âge, jusqu'à ce jour, il est parti. Nous sommes avec maman. Maman ezalaki ndenge nini komona mwana na yo mobali kokende la marche sepelaki kini papa mwana ngaza mokolo mwana mokete azalaki kosala o motema na ye ndenge azalaki su na responsabilité na ngai te nakokaki kokanga ye pe te ata azalaki soki nakangaki ye alingaka kende te soki ezali posa motema na ye mama sango na tango komaki tango yoki ke mwana na yo kufi sasi koyokana te na ke mwana na ye okunda c'était prévu que mwana na yo okunda sango komaki ma ezalaki pasi makasi na motema ke nalamuki banda ntongo mwana nga tozalaki ne samedi tosololi na ye alaki nga mama nake kolala nalobi kende kolala melobi kokende marche apembe ake azoseka ntango azokende yani ya mwasi ayebisi abirosi kokende marche te fanda alobi na ye abiyaya bino bangaka liwa moto na moto akufaka na mokolo na ye soki nga nakufi eza mokolo na nga soki yo mpe okufi eza mokolo na yo abimi mpe ake nazotala ye mpe kaka ake alali natongonango nayoka babengi babeti masasi wapi na panzi yaki pasi nakokaki te mais nasalaki effort nyonso lokola bayaki bamemi na Saint Joseph tokomi na rond point vers ba 9h 10h transport ezalaki te ka bamoto eza basungaki toya kozwa moto vers ba transport moko ekoya wana vers ba 11h nake ya na yakomaki liboso ye nde alandaki ti amonaki ye mais azalaki deja akokufa ntango bazobimise bazotya ye na babimise na civière batya na ambulance bamema ye na mama ye biso totikali toluka transport ye nde akomaki liboso biso toyei kokende aleki na oyo alandi ye na nsima aza infirmière abengi bango babengaki baye babeti masasi alobi na bango soki okomi na Saint Joseph bosenga lettre ya transfert mpo yasaka na hôpital ya bachinois bamema ye na hôpital ya bachinois na ndili nazobenga bamédecin na biso bazela bino na salle d'urgence akomi obenga nsima nango ayeba soki basali ndenge nini telefone ezoleka lisu te bakangi abondelenga mama tozwa moto nga nalobi te na moma oyo na okokomata moto te mpe nalingaka moto te yo zwa moto kende nga na kolanda yo natikali na yo kozwa transport nalandi nakomi na Saint Joseph nakomi na salle d'urgence na soin intensif na moni moto te ata membre moko ya famille aza te nake na dispensaire moto aza te natelemi nayebi te abi te soki nalobi nafanda nalemba na okoma esika nazokende te nzambe epesanga makasi natoli bato wana dispensaire bayebisinga te bato mosusu bake na bango na bamayeni abi te biso tozalaki na posa bamayi moto tozalaki na posa tokende na bachinois na ndili abimi libanda nakoti na kabine nabengi mwana nga oyo infirmière natali bokomi wapi alobi mama toza na mama yeni ngabi ndene nekasirosi o sino sava sikoyo nazwa moto transport nalanda bino na mai mwa mama transport eza mpasi okokoma te ezela biso ka wana tozoya boye toya kozwa yo mpo tokende ndako tozwela ye bilamba mpo tokende kotala bachinois na ndili kobenga koma yo kobenga nga nazali kodistraire nga nzoka nde rosasi akufaki batie dembene na mwa nafandi namoni neve nanga moko azalaka médecin na kalembelembe aye abengi nga mama leki ozapi nga binaza na porte ya Saint Joseph ya bikota na kati nga aza na parking nakoti namoni fongoli porte ya motuko mama leki fandi opema deja bayebaki babenge babi mama leki azali moko kende orécupéré aza na Saint Joseph nde ayaki korejoindre nga oli ayebisanga abombeli nga kaka
natuni alobi na nga fanda nga lobi te Nathalie azobi abengi nga alobi nazele na porte d'entrée po bazoya boye bazwanga na motuka tokende tozwa bilamba na ndako po tokende na njili asimi nga liboko tolingi libanda asomeli nga sucre na pe nazoloba te asomi sucre nazomela ye pe ameli tozosolola nakosutuka mais le nakomi na Saint Joseph na koti namoni général Kasso ayi akoti Karine baye pe batelemi mbangu bakoti na Saint Joseph batamboli soki bakende otuna makambo nini nga mpe na porte nayebaki te babimi mbangu babimi bake lisusu balandaki lisusu ntina mama ye nzoka bazalika kolanda ebembe ya Rosi balongwe balandi ti na Saint Joseph eza te balandi ntina mama ye Rosi nalobaki ke Rosi na oyo ezoloba na mama Rosi azalaki bandi enganaki ye na ngaba ke na lemba mpona kobundisa bato mama papa moto oyo azoloba bonzambe apimeli alimbisa ye mwana nga abotami na ngaba na terrain ya GD esika azali kokende kosala sport na ye kende tuna sango ya Rosi okoyoka Rosi ayebani lemba mobimba ayebani ngaba mobimba Rosi asali dojo na ngaba aforme bana ngaba ebele na jujuti Rosi nanga tikala kozala voyou jamais aucun jour Rosi atikala kobunda na balabala te même pas l'école esika atangaki na baninga ne jamais mwana nga tikala kozala jamais voyou jamais un voyou te bato bazoloba bo bayebi Rosi te nga na koloba te pota mosuku koloba ke naza mama na ye kita na balabala manzengi tuna na quartier wana mwana mokolo mama koko tuna yo yebi Rosi na koyebisa ye na ndenge ya mabete bapo bazoloba boye bambalisa baza mwana osaza mwana nga mibale baza 8 zai mwana mibale yane ya mwasi ye alandi bamleki mosusu alandi na singa mama liloba suka na ba internet nyonso mokili ezali kolanda yo na nzela ya Nazareth nziri liloba no suka na bato nyonso bazokompatir na yo elongo na Nazareth po bakiti na autorisation ya madame Tiffany moko oyo azali représenté par ngai mwana na yo liloba suka bana suka eza boye biso tozaba na bino na biso tozaba Congolais tovivre na mboka oyo para nini oyo na salaire oyo bafutaka bafonctionnaire ya 100 000 francs oyo abokoli mwana na ye atangisi ye asilisi université azwi licence lelo akomi assistant mwana na prof na paso tozomona parfois okovanda nzala boye opesi mwana mbongo akinosomba silabis na ekole na université nayebaki Rosi un jour akofiere ya libota na nga nakozala mama moko ya esene alobaki na mama melele nazolela so nakanisi mpasi ya kobota mwana kobokola ye ntina age wana elelo abungi kabo na miniti moke nazangi ye sikoyo neti toza boye na miniti oyo bakonza la police bayebi likambo oyo ministre ya défense bayebi likambo oyo mwana na ngai ebembe eza na morgue batie na morgue avant-hier bakendeki babeba ye na $250 mpo basala baambome ye donc bake na $250 mpo baambome ye balobi eza susu $250 te bopesa soki $930 mpo baambome wana bato ya mama ye mon papa mboko oyo eza nini eza koloka oyo eza nini demo nini mpenza bakunda na mboko oyo bakongole bakoki kozala bo donc dans quelques heures prix emati de 25 à 900 quelque ka ndenge olobi yango posi akufi abombaki mbongo na ndako te awuti kozwa affectation kaka deuxième semaine yango alingaka banda kokende kosala mosala na ipene azwi même pas salaire eloko moko nano azwi 950 wana eza même pas salaire papa na ye atushaka papa oyo akomi azozela pension na ye sikoyo bango bazoloba bapesa 900 babomi ye tozokende bapesa biso ebembe biso tosala oyo tosengeli kosala tolela ye tokunda ye bakomi kokomplike biso nayebi te soki nakoloba nini nayebi te mayele suki
nayebi te numéro nange eza 084 062 22 22 084 062 22 00 ala numéro ala coupé ya solo bandeko na ngai toali kokoba se kokoba na bomo mesano kopesa bino sango toali kokaba sango soki koseka ya koseka ya pasi pamba te moko ya bilombe ya mboka Kongo awi ya solo tozali wana mpona kokaba mawa kokabola pardon mawa na libota ya Rossi Chimanga totali kosolola na ndeko na ya mwasi tosololi na mama oyo abota Rossi Chimanga na pasi ya motema. Elle était très émue. Voilà pourquoi elle n'a pas su kopesa koloba na ya suka na ndenge longo bani, parce qu'elle est vraiment émue. Moko ya yebana oyo abongisaki bakunda ye mais lelo ya komokunda bana. Nous sommes avec maman Ouazali Mwasi, la femme légitime. Ya mwana mboka Rossi Chimanga. Ouazali défunt le loi Biangami et Bembe à cause de l'amour de son père. Maman te question. Expliquez biso kofanda ya yo na ndeko Rossi étant que molonga na yo ezala kimbeni na kamera. Même si là on est travaillé, ceux qui avaient même si nous avons donc Rossi atiki bébé. C'est pour qui comment on va le nommer pour pour l'amour de sa nation. C'était ma prière. On a nous le bas. Au fait, c'était la vie à la pomée, à sa tour, parce que la nègre au bas, ils ont aussi la tête. Et nous, on a comme on a carré à la carte, à sa paix, le métal. Maman, le bain à Soka, internet, on va se rendre compte que le but, c'est la maison. Il faut la terre, la face, le bain à Soka, la bataille, les combattants qui ont été motivés, les Congolais qui ont partout dans le monde, et le monde entier, communauté chrétienne, les Christ nous sommes comme
koleka na biso namoni eza na objectif le reste wana bango baotala bango basoutien na bango nde bango kasi nalobi déjà ezali tellement ezali basécurité mpe ezali mponga mpe nakomi kobanga Moi, Robin. 660 58 76. Après 081 38 44 601. 081 660 58 76. 081 38 44 601. Oui, dans la 76, ils ont un compte faire il y a. Oui, ce qui m'a fait. La 601, ils ont un. Merci beaucoup. Bandeko Balandi. Vous allez kakawana na famille. Bomoni, vous allez à Kofanda. Tolela na famille. Tozo compatir ensemble na bino. Bambate, vous allez représenter na bino. Communauté chrétienne au sein de la famille Yarossi Chimanga. Vous avez des soldats différents. Vous avez des soldats bon pikiliki. Et ça la passe dans le thème. Tokoki tokomeka un peu ko suki ça. La caméra na biso kotambusa. Koza na bande ko na biso. Maman. Monsieur Moto. Ma condoléance encore. Qu'est-ce que tu as retenu aussi. Vraiment, pas sur la casse. Alors toujours, même si c'est chaos, qui nous a créé la caca. So, on va devant nous quand il y a un zalaki, un niveau zalaki, un niveau tani la passe, ma caméra sur passe, pour un beau chaos. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc, attribution de moi, ma vie, ma casse. Pour d'abord, juste un zami salama. Salama pour la vengeance, pour la liwa et l'économie. Puis, tu vas soutenir la prière et la justice. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, amis fidèles téléspectateurs du www.nazarene.com. Nous voici alors au terme, je dirais, de cet entretien dans la famille de notre bien-aimé ami, ami fidèle, amoureux de cette nation, Yarossi Chimanga. Ça fait mal. Tout le monde se souvient. Passe na motema o bino botindi biso bana misala na bino koya ko compatir ensemble na bango na nzela madame Tiffany Mokwa, l'ambassadrice du Parlement céleste la députée, qui a dit, et tant qu'évangéliste et tant que servante de l'Éternel, a kitapé na terrain ayako sala investigation ko kabula mawana ba bandeko ya famille, kokabolama wana papa na mama, kokabolama wana bandeko ya basi pe mibali na mwasi ya Yarossi tozali awa. Mais eloko nini biso tokoloba tozali bapanzi sango posa na biso eza ete to vivre avec assiduité. Tozali bana misala ya population peuple tozali bana misala na bango pamba te biso bapanzi sango tozana pona conformer bango non pas koboma. La police musala neza pona ko protéger population non pas koboma. Toye bato uti wapi pe tozokela wapi. Éternité ezali ezo sala biso mawa. Merci. C'était ça vraiment mon travail. J'ai été envoyé, on m'avait conféré une mission de pouvoir faire descendre sur terrain. Je l'ai dit. Alors je remets l'antenne alors à la personne qui m'a envoyé, qui est Madame Tiffany Mokwa, à vous. Merci de la scène en antenne aux Onselinga, Nzamba Zwalukumo. Yakolo Bezaka que même la nature nous enseigne. Yakolo Bezaka que seul Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yakolo Bezaka que à
dans tout, nous devons rendre gloire à Dieu, parce qu'il a bien nous dit que dans toutes circonstances, glorifier le Seigneur. Les Nazaréens et Tombeli Soussou, ma condoléance, na libota mobimba ya papa aussi, ma condoléance na ba étudiant oya banda ki ko zala loko l'assistant, ma condoléance na ba élève oya encadré qui na yo ki maman ninga lobby azaki maître, oui, c'est un frère que nous connaissons aussi par la grâce de Dieu. Na bato ne surtout ya pesa ki moi lisano ya maboko, ma condoléance na peuple congolais nyon surtout oyo bazali côté ma ça et là pour na likambo oya frère aussi, ma condoléance na ba tunyo surtout ba yeba ki libota na ye tout ça totombeli ba condoléance en tout cas et sali passé et sali mawa nzamba za lokumu tozala wana ti ndenge ba kosala ba cérémonie nyo surtout beaucoup monde en parce que les Nazaréens za likambo ya famille, les Nazaréens za likambo bolingo, les Nazaréens za likambo bana ya nzambe ya kolobeza mingi te mutu na mutu azwa kaka mayele ayeba nini akoki osala. C'est un peu ça ce que je peux dire, parce que le cœur est tellement blessé. Moi tout le bas ébélé te to multiplier ba parole na bisoté kasi misala to pe mosala et les kamaloba na ébélé. C'est un peu ça. Donc tozala wana tolela ata pona ndenge to ebika ke grand frère ya quartier yangaba tolela ata pe ndenge to ebika ke azam mwana Congo tolela ata pe to ebika ndenge kaka ke a mwana nzambe asimba ki bible anoko sambela okendukelo nzambe tolela. Donc on va pleurer na ba sorte tenir surtout, voilà pourquoi bon mona lem sous keza boye toujours mawa ndenge le prophète John Gefa ya biso africain to l'accent na ndenge belé zara ndenge belé so mo lem so la télipé comprendre bon moni même souki to tika on a nous peut boyer pour que tous les layers aussi à tous soyons unis, prions pour la nation. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred. Tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred. Ezaka ka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo. Pour tout contact, appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana